oza malamu mingi pona ngai elieke na ngai oza malamu mingi pona ngai pesa yo nini pona masosalela ngai yango nakomisi yo na netoli yo kimelo na ngai kolo na ngai o yawe yango nakomisi yo na sanzoli yo bateli na ngai kolo na ngai o Zambe elike na ngai oza malamu mingi pona ngai bateli na ngai oza malamu mingi pona ngai pesa yo nini pona masosalela ngai yango nakomisi yo na sanzoli yo kimelo na ngai kolo na ngai o yawe yango nakomisi yo na netoli yo bateli na ngai kolo na ngai o yawe talela nani suswa zalite soki nataleli moto akokufa taleli zete kokwea soki nataleli mai biloko nyonso ekobunga nataleli nde seyo mokeli na nyonso koluka te naza mwasi mo nazala mpoli liboso na yo na mikitisaka mpe na respectaka wapo oza mobali na nga nalingako mpe na otika kolinga yo ntango memeki nga na kishasa olongo nga ya kishasa na bana oye na nga na mboka awa nga o nakanisa ye na mboka awa tokoevolue bien oyebi yango bien bana na nga chapele bango na gabana baokoka vi oyo te meme nga moko mama na bango naokoka na nga vi oyo te sikoyo toya kosala nini ala yebisanga toya kosala nini awa po obundana ata nde mibali mosusu ezalaka ke balongoli ye mosala bo nazongi na mboka na nga yo olobaka nini ke yo opeshaka na mboka na bino osalaka bilanga yango nde otangelaka opeshe mbiso teke obuki pondu bilanga ozokenda baparking oteka ozotangela na ndenge okekishasa obali kosala ndenge obalinga sikoyo yebisanga okomi comprendre fatike mobali mais sikoyo ozongelaka si biloko yango na age na ozongela su biloko wana te faut bana nde basala mosala wana ala bana baokoka te yo botamana na mboka yo botamana na mboka oyebi vi ya mboka ndenge eza mais bana babotami bayebi nzala te ozongelaka mosala na yo mpona omona importance ya mboka nde toyaki te okokai no mpe kodebrie nde baninga mosusu bazalaka na bakini balongo bango mosala badebrie okomi ata reserver okomi ata koteka bafufu ata bamakala okomi okende na plateau de bateke omboka basi mosusu bazala mpe mibali balongoli ye mosala asoutenir mobali na ye nasoutenaki yo babiju nange eza wapi bilamba nange eza wapi yo fongolelanga compte na banke yo mpo okokai kosoutenir nga soki ofongolaka compte moko ezaka uniquement mpo na nga mpo na bana Alain ozali na muru ya mosala makasi obosani koko ofongola mwasi no mpe compte parce que soki nga azali na compte bana mpe bazali na compte na bango ndete ngo tovivre basouffrance ya boye te soki ntango ozobangaki na kosoutenir yo nasoutenaki yo nateki babiju nango nakotisa ata na bafaire boye okoki bafaire te yo ozanoka moto mesana na biro soki onaki esoutenir yo nasaki ngomba yebisaka nasaki ngomba mobali nango mpona ana eloko na kosoutenir yo te biloko nyonso tosuteki na osoutenir yo nani ok tokolakisa nga nde basalaka bilanga kasi na batosala Papa, nakanisi oyebi biso malamu. Ndongo ozomona ke boti atambolaka ti abaluka aza na tata te. Yango moni nazolinga nayeba yo malamu nazofiuli no malamu. Papa, eloko nini yo salaka? Mama mikolo nde azolobaka
mbisi. Bika nde tuba ndivose. Ah, te pona mbisi nde. Nga na kin na tangi bon compte tenu ya makambo papa kutana ina ngona musala bisinga yito ya boye mingi nzambe asala makambo mais awa na village depuis na ye en tout cas nazo sala de côté bande boye bosali mikolo poli oso sali bilanga na yo eza wapi eza bilanga ya nguba ya masango bilanga osali nanu bilanga te mais ko loba mbisi nde bazo lakisaka tokendaki ka nde mbata musinge bulange nankila mbata musinge ke baka mama lobini te papa nazo yoka tokendaki ka nankila oncle donc leki ya papa alakisa ngai ndenge malimali luzingi lumbanga netu kubukala betu nzingi langa mo minsito ngeko lusala nga minsito ambi udia Mama, niti uza koloba liboso naza koyoka me siko ndenge lobi boye nazo comprendre biso na mboka tobikaka na bilanga mobali ayebosala bilanga te aza lokola ebembe mobali aza makasi na bilanga te aza lokola ebembe ngai naza moyombi ngekundata kubwala libangala fetisala bilanga omema nga na bilanga ya baluba na kosala bilanga mpo nga na yebi ke na mboka vi na biso eza bilanga me sikoyo yo papa bande oyebi ndenge basalaka bilanga te olesa belita nini ndenge bakendelaka ta chasse kolo obingisi mbisi na mai oyebi kutu te meme pesha pamba sikoyo oyebisanga vi nini yo kovivre na mwana omo beltakanga noir nga nazoluka ndenge nakoluka solution mpo naluka moyen nazonga kini nakende nabundana nasala mpo kuna na osala nga bamisala ebele ya bien nakobenga benita aya mpo nalingi mpe na benita na ndenge solo bilanga awa eza nango mabe te nakosala mpo nani azolinga alakisa nga koloba deja nini kongo bazosimbisa mpe ngai moto naovanda na libala na bino te ngai naza na ndako nanga mpe na vi nanga nasi nasala soki kosala bino bozobanda kotonga vi nde sikoyo biso awa na mboka na biso soki moto asalaka bilanga te toyebi eloko te topesaki tosalele nzembo oye mpenza sika na mboka soki osala bilanga te tonieti yo nzembo molo eyeyeyeye molo eyeyeyeye molo eyeye wana nzembo toyembelaka bino baparese sikoyo ye parese moto ayebi kosala soki ye moto akovanda na yo soki amoni te yo nde moto okoki na ye mbumbu antembelanga yango nga naza na problème te mvula ndolo mvula ebeta ekawa ngai naza likambo koloba te me eloko moko kaka na koyebisa yo etike aza na tata te nazaka na ye moko wana nayebi mama papa yo oza mwana nani wana nayebi awa na mboka oza mwana nani awa na mboka koko na biso nde koko na biso papa ibutu okonzonzisengi batu koko ibutu yangani parce que naza mwana ale biso toutiki ale pakola awa ata ale mwana papa koko na nga ibutu afandaka na village biso oza likolo soki ngai kaka papa meme mpona koko nokobala te mais soki mpona ye moko ye moto akoyeba kosala nzela na ye monoko na nga oyo ezolumba solo mais singe nakuwa mambo ke nabima na kati ngekebaka mayele kanisa ngolo singe memona ke ye mobali akoki na yo matembelaka yako mais singe memona ke yandi ve mwana tango yao yai to mafiongu na mbote mbote kulikitala mbote mbote singe memona ke ça va moke na diambo papa toza na chamba napesa chamba merci maman oui la chamba ti chamba ndeza ndio makasi chamba ndeza excuse yo pour mama baza ni babenga ngo na ko ba luzito yuko yebi ati loko te na yibisa kama mama ndimaka na mama ke na yebi kutako balula mo mukala ngana balula mukala tena kosa mama tika yiba na yeke no kota zamba kasi peta
nga autant ebele te papa na ngai. Papa ma na ngi no autant ebele te. En tout cas vraiment mobali malamu. Kande balobaka. Bato bana kingo bazanga mayaka. Moni mamisa. Muninga nanga. Ça va? Nalinga kana solola. Osola nini? Osola nini? Affaire yoni ototela mobali nanga. C'est fora. Oya la katanda kuna ngo preuve nanga te. Nandeni? Est-ce que c'est un problème? Nandeni, oui chérie. Ce n'est pas un problème. C'est un problème. Pourquoi? Akoko ya nda kuna nga jamais sans que ngana za au courant il y a ni na awa. C'est ta mère amie? Mère amie, c'est fora nalinga na mobali nanga te. Oza mobali nanga sa nda kuna nga libala. Busoto non te libanda ngana yo libanda ate. To koma ne lo. Na sepeli na visite na hotel. Tellement kit na nga bima kende. Ongola ba mbali nanga nini? Ongola ba mbali nanga nini? Na sepeli na visite na hotel. Eta mbasuka. Yo mbali sanga na église yango yo. Prophète olo ba ernesto. Keba na ba camarade. Ozana bitumba. Ba ninga na ba telemelio. Ba se belé. Ba ko combattre surtout mariage na yo. Maman, kani na mono ba lo ko yo ndo kali boso na kangi. Tele boke. Bima ndaku nanga. Au nom de Jésus, misala na soya ki kosala na tango moto projet na soya ki malobala soya ki ko ebisa mobile nanga ebe bisa libala nanga le feu dévora monta molimo santu etumba yo mama ozika bima au nom de Jésus ça au nom de Jésus eza masuka pe ko soya na ndaku nanga ndoki Mamie ça. Oui papa fais na 6 non ka moi ce chien Pas jusqu'à ce. Papa non bébé il se non yebisa non ni Alingaki aloba, effectivement, toi tu es très peu communiqué aussi. Vous avez un problème, vous allez? Chérie, vous avez un problème, il y en a. Ma professeur de ma l'église, papa, n'a qui est ma camarade. N'a qui est ma chérie. Il y a comme un sur la zate, il faut y aller à Nanda Punanga. Sur la zate des abonnés, confiance à mon tuté. N'est-ce pas, il y a un tolba, Nanda Punanga? Oui, chérie, n'a mis ton confiance. Tes papa n'a tout, n'a balusé le langage parce qu'il de lobby était fouiller les mauvaises compagnies. Moi, je suis à Libala, je contemple jamais dans mon soir balaté. Conseil n'y a coupé ça, ma papa. Donc, il est prié, aller ma prière. Quand le prophète a pu se faire rendez-vous, il y a quoi à cater. Et chérie a changé parce que nous aussi un comportement n'était à quoi maman babilou mon bébé rendez-vous mon bébé libanda nous aussi un comportement ne souté papa nous aussi un comportement n'était na ligne na été ce qui yi awa au pesa kaita nous vandi wana ozo yo ka ndire lo ni en malonga ya oyebisa yo yo kasi komo na ngana ndako ya sepela oyi motema na motema muteye bani te za sanduku papa tena lingi na ngate opesa ke soutan il a un problème na bino ngape na boy na ngani na ndako na parce que yo ne mutopesi etant on vandi se bo vandi pe ndereko bwana réunion se ba ramni bangala yo yebiso ya malonga chérie na lingi te pardon na lingi na ngate na ki peut na savita Ariel nazobima uzobima ndeni na moni table basi non mtakuta kingai na zaja ntakobima non za sula tante mais suis ko yo na retour la retour peut-être ou mais la tebi yo bozonga vintage Tu dois commencer à parler, mais explique-moi quel est le problème. Pas jusque-là. Pas jusque-là. Petite soeur, c'est une sale garce. Ah bon? Oui. Excuse-moi de te le dire ça. À quoi mon kingal boussa mninga la ita? Na mninga na ndakwanga. Guy. Donc tu parles de Fanny Katalé, hein? J'espère que non, Guy, oye baranga non bien te. Fanny a manqué. Guy, si ko bando banga de ce qu'on nous bando sur la petite soeur non pas Guy et Simbati. Fanny a manqué un respect nga moi. Fanny? Ok. Aux courant d'air. Depuis quand? Oui, le matin. Tu n'étais pas là. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Dis Azana moi Fanny à moi. Écoute, Nakiti, je me suis rendu compte qu'il y a ce ne sait surtout besoin d'un petit déjeuner. Alors Nakiti pour n'aille que non, il faut aller à un petit déjeuner pour qu'on ait un mois si là. Encore ça la moussalate. Mais je n'ai besoin d'un sac que ça la moussalate. Et puis, c'est qu'il faut se la nommer à Moussala. Ce qu'on se fait à bonne, il va manquer un tegui. Et la camarade est un tongo. Pourquoi c'est manqué un gaïgi? Vous êtes tout bon de Zana. Est-ce que. Et si matin, ma chérie. article qui n'a pas l'ilobate.
Est-ce que qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Non, je n'ai jamais vu ça. Non. Ngadeti. Moninga no vanda kiwa. Asekanga. Moninga Fanny? Oui, asekanga. Non, alors elle m'a traité de tout et de rien. Moi une sale femme. Qui ça? Ngai, moi sa salité. Ngai, ma kamkuta bi na capton même pas. Fanny? Balangate na likoti salibala. Et puis il sait que non, il paraît na beau tarate Guy. Parce que ça petit sonné en wana. Fanny. Copine inda zo sa que na beau tarate. Na ba balangate ni koti salibala pour na tula. Gingaye. Et pour l'inga pour l'intérêt. Guy. Mais écoute, tu n'es pas en train de me gueuler quand même, hein? On peut ça un rapport sur un rapport. Toi. Non, mais je veux pas. C'est moi qui ai la parole. Hein. C'est moi qui ai la parole. Yagi. Tais-toi. Est-ce que, au coup qu'on rappelait ce qui s'est passé hier matin ici chez moi? Quel est cet ami Oyo Yakini Nanda Kunatongo pour c'est qu'à moi c'est qu'on a la ligne? Quelle est cette audace? Impoli, nous avons fixé un regard impolitesse. Et yo, Tozao, on va la mise sur Yannou Tozao. Fanny, je te pose la question. Azo posa? Yagi, limisa pour notre moment sur Andoki. Eh, limisa na penda ya limisa na insulté na Dis. Ozoka moi makamongo hein. Yagi, heureusement. Yi a moi ça libala. Tout que penda tout droit. Yi a moi ça libala. Ayi pour na libala. Donc n'est pas comme côté ça. Ayi comme côté ça pour na libala. Parce que en fait donc je comprends qu'il a raison. Non Yagi. Donc c'est toi, yo te mutu au pesa ngai temps. Yagi, Bala et puis côté moi si. Donc le choix que a ça dit donc tu veux mettre moi c'est très mal à l'aise ici. Et l'ami là c'était qui? Yagi. Ton ami là c'est qui? C'était Marcia. Est-ce que Marcia va manquer? Yagi. Tu vois? D'accord. Au moins le quoi il y a pour na kabola biso ngai. Lelo. Na bimananda kunao. Mais moi c'est na bimananda kundenga na bimananda. Mais est-ce que moi c'est partout même pas tata moi même pas maman. Mais c'est quoi? Merci ya moi na oyo ka mon pote. Mais ça veut dire quoi ça? Oyo ka mon pote. Ça veut dire quoi? C'est chez moi ici. Tais-toi. Hein? Quand tu dis impoli, tu veux dire quoi? Donc maman, tu n'as pas tu vas éduquer. Non, moi je n'aime pas ça. Moi je n'aime pas ça. Tu dois respecter mes bandes de konanga. En tout cas, tu as intérêt. Tu comprends? Et toi, ça ne se répète plus jamais. Mal étiqué. Hein? Mal apprise. Yagi, oyoki. Omoni. Ah bon? Omoni. Betty? En tout cas, je ne te permettrai pas. Et dis, et là. Yaki tika na yo mengai. Non puis mananda no lelo. Non que pas maman. Yo kangai. Et pas yo kangai. C'est comme ça que tu voulais que la tanda pour créer un problème. Yaki, est-ce que vous Azak banana yo? Est-ce que ça c'est la maison de Marcia? C'est la maison de Marcia ici. Na mo bali na mo am ke fa banganga. Yende fa banganga. Oh. Quand tu y a libala, il y a kuna lali ne kuna na kati. Mana sa eleti yagi. Bon mana waka kasi, kwa yeye kikono bomanga, bomanga kasi. Comme ça ndekwa kalaza la te mais moi ça kalaza ka bomanga yi. Poto tika la ta somba papa kufa mama kufa siko bomanga po tika yo muko. Ndekwa kalaza te mais moi ça kalaza ka. Nanga pena kanga bilo na kende. Ngale ona obima na ndako. Na prefer kunde na vanda na ana yana ngaza yeli mwasi na mwasi te mami kuta zwa Marcia. Oh. Bébé, zo continue kaka baby. Ngeme baby sa luzingwange sa mose kuchaka basusi na kese ya tangwa fioti luzingwange mekoma kufi bebe
Bébé. Parce que ozobebisa vie na yo na basusi mais vie eza na ntango kaka mokie naza kokanisaka papa mayeba sheri ti kaka basusi naotia basusi nde nini yozali mwana bakala bote mwana bakala leyebisaka soko oloba yango mingi mbote elakisani po mbote biso na kini toyebi mbote eza mbote yo mpe oza mwasi soso tosangisi bakala mbote kiento ya mbote esali ma balingaka boye te tokende na makwela tokosala nyonso tokende na makwela parce nga na lingi yo ngabe na lingi yo penza bongo sikoyo ozela nanu sikoyo neti boye nga naza nao na mbongo te nao na bali te ale sikoyo nyonso tuna bandosa yango ndeni bino boza nakide ezaka boye te tika makambo nakide moni na Kinshasa so tolingani kaka yo koya no pepa na biso neti okola no pe 2 jours tosali makambo nyonso tu tosilisi mama kuboma ngai mama kuboma yo mais tokosango pe biso mibale mama yebi te ngambali mama koyeba mama oyeba ndeni yoza mukolo boye tango kena mama koyeba po makambo wana ezaka ka ya mikolo sikoyo bongo yoza mwana muke yo zuluba eza ya mikolo na kote na bino kana ngambu na bino wana mona na mukete akoza ta ba 16 ans 17 ans mazana mwana asali ni soye na makwela azana mubali na yazo na makwela bongo ngande na bino ozo na makwela te kasi to banda na makwela et puis ukosala te ngana laksa one nanu ndingi basala rango après nyonso na kritika ici c'est yo opimela nga bébé yo ndima ka ndima kosala ndima kosa kasi lelo te pesa nanu silisa nanu makambo pana biso ça makambo belé donc on a vraiment donc bible le malin ne vient jamais seul nini basi mtaka kama tama nalibi bukilo bukilo amela mai ina mama ko ya mai toti yango mai boy utanyina na ti angona ti angoni ko yo soto nzosibandi so na ti na mama yo kaka longola esamina bien na ti na mutu mabe na ti na mutu mais le bakoko na ngaba na tindaki bangu vraiment nzambe na ngaba noyo baba nango pe depuis banda motema na ngai mukongo allez uza mubali uza na makasi nini ale asanza osanza muzo sanza biloko pezo biba na moto c'est non musapi ameko bimisa te akobimisa bien zokisa mutu nzambe na ngai ngalo bana yebeli kambo ngai butoyo luba ngana yebeli kambo eza na mboka awa eza na kisasa kuna oyo asali mwana oyo boyi luba ngai te luba nzambe oyo ngai na sambilaka akufa akiwa sima simba bayela ye po asala ngo asala ta awa kama ti koko obayi oyo nzambe na ngai oyo eza oyo kasobe sekeza oyo nalobi na bino makasa oyo
mandudi ndudi efungomaka siko biso yebi te efungomaka yo ozalaki nano bandeka lokende ete pwani nalobi oyo te mandudi ndudi soki bakamati yango me mandumi ndubi sebekinga nayebi yango te kila moto ayebi yango yanganie otoyinango esi yango te kela papa mandubi ndubi ngai isaka na kati na seko na bana makolo na ngai oyo donc il faut na kende na seko bamotinda ka mamo yakelaki tikanga koko ebomoke makolo ngulu papa masiye na ngai oza malamu mingi mpo na ngai elike na ngai oza malamu mingi mpo na ngai pesa yo nini mpo na maso osalela ngai yango nakomisi yo na netoli yo kimelo na ngai kolo na ngai o yawe yango nakomisi yo na sanzoli yo bateli na ngai kolo na ngai o nzambe Aujourd'hui, je rentre pas chez moi. Tu fais quoi? Je rentre pas chez moi. C'est un azo sur quelque chose qui est né sur ton toi là. Oh, il y a aussi l'origine. Oh, il y a aussi l'origine. Je connais pas la fille. Tu sais pas préparer? Il y a un bon réveillé, un bon répéter ça. Eh, il y a un bon réveillé. Merci pour leur réfléchir pas pas. Je vois la bisinga qui n'a pas mis kunga na yebi ko lamba mi kunga te mebilo musuna lamba kana ngana tifumba lamba ngokito. So la lambe o seple o katala kunga. Madesu ko ya lamba kati. Bocho lira na lamba ya mo sino tunga. Ngulu pe na yebi mo webi tengu ndo yeba. Yebi tu vas profiter ça il faut parce que ça belle-sœur tout le temps ça. Il faut ça la prière. Il faut pas vous permettre qu'un grand frère na yo akatama pour la moitié parce que sa femme prie pour cette maison. Et il faut l'ambaka bien à qu'il aille offrir. Bon moi on m'a prière. Prière à moi c'est les protéger bien. Moi c'est stable point. Au moins tu na mtamasumu yango. Bon kende osomba muto tabawana. C'est la chair à je peux avoir $20. Ah, petite propriété. On a bien la petite propriété. Mais il place beaucoup ça non, Petro cabine. On a tiré qui quand mon va faire ça comme ça pour faire ça au fond. Oh. Ça non autre émission. Somba la mon la salle. Ça Maintenant le vélo, Kendi Lubu, c'est Lubu. Vas-y. Kendi c'est le Seigneur. Mais les qui la bouille? Il a dit quelque chose dans mes souvenirs, dans mes réserves. Où ma petite sœur, bon, ça va. Bon, je vais style moniti, baba bébé. Mais les bandas, c'est une grande dame. Elle doit apprendre à préparer. C'est pas même à préparer. Mais au moins qu'il y a un année, biso, tous les gars, l'étape où on a été. Alors, les bandas, à 4-5 personnes qui sont dans la foot. Mais c'est aussi la même chose pour. Voilà, c'est combien, oui. Et il y a ma faute dans la PC. C'est la même chose avec Nathalie. La même chose. Oh, mon cher. Betty est très mal à l'aise. Tu dis, Betty est très mal à l'aise. Donc, Fanny, chaque jour, des injures, des provocations. Mais je ne la connais pas comme ça. Je ne sais pas. N'est-ce pas que moi, mais ça c'est la confusion. Ça t'énime pas comment. Mais elle côtoie une fofolle là. C'est une Marcia, une fille qui se permet de fumer dans ma maison. Une fille fumée? Dans ma maison. L'amie de ma petite soeur. Chez toi à la maison.
na Betty. Après, Au Betty, ma fille. Ah, je sais pas ce Betty. Et puis, on a saigné, pardon, parce que nous avons collé la salle. Ouais, t'as un bon grand frère. Je peux pas faire ça. Oui. Il est à reprocher ni na Betty. Parce que la fille est en observation. Et jusque-là, elle ne présente aucun label de culpabilité qui a moi ça m'a bête. Non. Mais il y a un moment qui n'a pas. JD, ce qui garçon, JD. Un voyou. Des tatouages partout. Mouba il y a Zoli. Oh, oui, bien mais il y a ça quand on a. À ça quand on non, jusqu'à ce point. Oh, ça va. Je rime fort que Azo n'a des petits parce que aussitôt des petits m'avaient déjà dit qu'il y a les des autres. Les petits. Il y a les des autres. Elle n'a pas trop de visiter. Je pense que les tels comportements de Salaka. Il faut que moi et commis des piachas moi signé dans sous famille. Tu vois. Par contre, des femmes sont comme ça. Soit ça n'a pas un ordre, soit pas qui vers à côté vers à qui à côté allez, nous sommes pas c'est du désordre, c'est qu'ils a foire. Et il dans les détis, ils a festival. Des tu vois les injures à des types mal éduqués. Mais là, à combien au bout? Ils ont pris un sous-corps de bac. Mais quand on a mal éduqué, j'ai senti. Ça décolle. Oh Yesu! Tangu ya moyo bosala bikamwa. Ngonga ya moyo papa yanga. Hallelujah. Naina lela. Oh Yesu na lela. J'en ai marre. Et ça qui volonté na bininde bo nek biso to na mboka. Siko koya na biso na mboka o tel était papa. Maman, naïbité. Biso kutoza mwa bia. Papa na état oyo. Surtout vana na biso ta na Kinshasa. Ton dima ki to souffrir nenga to bana ko souffrir kuna. Mais on est sur ton monité maman. Papa boyi. Naïbité solution nini obino ba parents na biso bozo na biso ba na bino. Gabana. To bino bo condamner no condamner na siko. Siko mobali na mutano ba kito ya awa moka na yo. Siko ngana mobali na to bala na ka to zaka bien. Siko loko mobali na ndako ezate loko mo ezate siko na yawa te. Siko ngana tika na bino kuna mobali na ya. Na loba ke sika nyoso mobali na ngana ngana okile. Siko bino pe. Pour mesana kana vie oyo. Siko na Kinshasa to ngato vanda. Maman to mesana na kute. Papa otoli papa na ndo biloko nyonso. Papa teki nyonso ya ye. Ngana teki nyonso bilamba ba jusqu'au yebisa ngato ngato vanda wapi. Poni bo sala nga boyiko. Na sala nini ata bino moko. Semeki. Papa bino ezanga excuse ça mobali. Yaya. Mobali nga Ernest. Moteba matita mote. Madududi sango. Yaya. Koko nkene ko to yebia mokene ko zwango osunga yana yo. Hein? Siko banda kala wana nene boya lali kaka boya zo tele mata zo kokolo bate. Hein? Yaya. Kera. Yaya. Kera. Yaya. Babi gabana. Panga yuna simbi osona. Ngam na simbi papa. Papa. Usapele. Yaya, inkinge. Yoka ikinge. Mais pour luka bakisi wana ikinge. Semeki, ngana tika bino awa na batata awa na yebi. Papa. Nzamba zali tika bisote. Nzamba zali papa mais nzamba zali na mboka vraiment na yebite. Papa. Ça peut pas Maman na ngana luba. Za mobali. Maman. Mana okukate, bakata na okukate. Mama yoka na nungai te. Moni ndinga za boy. Maladi na ye eza ya ba matiti wana koko azoloba te. Maladi oyo azobela, il faut azala na hôpital médecin ala mila kana ye. Nga lobi boy. Nga na olongola na bilamba na nga ndambu nga naza nango. Nasangisa na oya gabana. Nakende na bima na okende makolo tina parking na luka bato ba oteka yango ata ba t-shirt oui to sangisa ta bilamba ko papa ndinga za boye moni ba kisio bozolo ba wana matiti so indeni e big sa papa ti mumeza ba nini nazolo ba nganga nini wandoki maman sapeli to luka to so mbongo ngo to bimata kin to luka to soigner papa mbongo te luka nde bilamba Kata ba t-shirt ba ni kosangisa papa nganga ve
Il faut que pas yo kende kuna comme ça moulaï. Maman, pardon, quand ça non banini gabana. Yo za mo mbali yo tika awa po surveiller. Ngana okende ngamo. Mama yaka. Yaka ka pour na bilamba bilamba ngosaka na saki ona. Na pour nini na iba tino tika lo nini no zo nini. Bilamba ngokati. Moko na lati toi ni tikali. Ya na saki. Zo na saki ngo kende kaka. Yaka. Yako pesa bilamba. Papa. Papa to sana ba miki papa. Ni bi papa to baza kama bini ya machafuta. Omoni tamu mamboka na biso kuna to zakana ba ya na biso moko to kula na bango kuna. Siko na binga kinga bina kulo pasi na sata na mbongo osomba kungo na kuna nge buka na kwebi. Na mona mkono na buka ni nyoso do. Buka ndenge ni naona ubalo na mikana. Nazo koka tadefaki kutu kongo ya batu ya bijou. Siko na solola kina ba mama kuna na mboka ko na bisi ba nga lobi ndenge za boye ba bengela nga ya na biso wana kasaka shila na kaza kaka moko nena sola kina bia utinda mbonga Kongo yo chance nzoto kongo sika ngabi na teka oya ngana loko ese comme beba comme ça tango ke somba yo ba sa amanda ba bon konga tin somba tie sika nandeni ya madona saka ndeko na te yo san kutu dia na kongo bino bwa na ngokata ngana na ngota moko mama linga na ba kongo na ete mama alinga na ba kongo na ete kongo moko bonjour mama mambo c'est bien mama ça bien nanda mama oye mama lebi basi lokwa babeti na babandi mama bika mama kwenda leka kwenda yobila ngemelamba nemelamba ange ni faso bakala nge mukena mona ndidi afi bulumbia nini mama bakala munu ankena ba problème ya ngolo mama papa le avant bala awa na bwa papa le asalaki na msala na mama ya kitoko konga kisasa yes mama ba voiture mama eleria mama ba voiture pano vi kitoko makasi faso ba bato bila beno to beno mosimona timona ka ve mama bango nde basana papa bango saki na mbongo ba voiture ya kitoko makasi mabango ba me baka matiti pai ba me tokisa ba me kota kioko ba me sala nyonso solution qui élevée mama papa le kukosola la kukosola wana ina mema tuberculose te ngemeza ba te mais kasi zo sana estomani na tension ba vous dizimbo ko bedi ngi tension tata nsambi so ya mwe zo mobile no moye yezete tala ubana tu mulusambu le eso moto muna ba una lusambu tuzakana nganga na bisa bikisa kabatwa baba mfua civil bazona kusinganga boya ba balinga bate na dietete mama kwenda yobila nge mama tika mama balinga sama be mwana za susi mwa mobali yo mama azo dinga mama sika ni c'était là malamu mingi pona ngai elike na ngai oza malamu mingi pona ngai pesa yo nini pona masosalela ngai yango nakomisi yo na netolio kimelo na ngai kolo na ngai franchement il est kinga ina mungu kono rêver za ndoto na la muka mamu na moni po faya ko ndimela ngame ya kia ko ndimela ngame yo kende sala nini ngai ona na ngano to ke no po engo na ebike to kosa na pe emoto boma na mais est-ce que kende sala ina basangelo utoki ndo bakoli na watinda ngai pas let kila ok mbali na yaki babu wa yiko na bakoli na babu wa yiko ya ok kuna yo ya tikana mama yo mungu na koti kuna wapi makabo na réception la reine des amours na bino moi c'est des na bino na mukolo le moniye atakuka papana tala libumu tala mandefu Matia zela wana uzoloba ya kala maman lelo today aujourd'hui lelo il y a même pas 30 minutes passées nga on tourne la petite maman na kamwe papa mukolo bon ba ate nga na loba no lobi ba ndima yagi
Limisa pardon, Bobila da Kendere. Bobila da au Maroc, depuis que Mouta Koufi, il y a au Maroc. Yagi, non, la Bobila da maman Cécé, oh, il y a Cécé est déjà mort. Deti na yo, a Kendaki wapi. Aza en chambre. Deti, a quitté la baronne. Yagi fongola misu ya. Et ça, comment? But les autres, ils l'ont dit à l'ESIO. Maxia, moi, on l'a battu. Pas si on a bien l'oba. Le quoi, il y a mon qui n'a pas bobila d'avanité. Yomo l'oba, yomo ninan. Il y a un problème? Oui, il y a quand même un problème. Non, si cause toi, ma collègue, copine, on a tiré l'air en Allemagne. Elle nous a dit à la réception. Nous avons une fille, nous avons une chambre avec tout dans l'escalier. Bon, je vais carter les akawana. On a mouru, on a mouru pour moi, mon colo. Hein? On a mouru vraiment. Deti, tu connais Deti? Je la connais bien, elle peut même beauté. Donc, moi, elle peut la mise, mais n'a pas mon colo, pas pour Deti. Il n'est pas mon niveau. Il n'est pas mon niveau. Merci. Maintenant, au moins, donc, 30 minutes passées notre temps. Deti, Yagi. Mais il y a un bengele cassé là. Attends, tu vois que mon est bien. Non, mon est bien, avec qui très bien. À mon il a la balle là, tu dis à la tite, bilamo il y a un poil go soit yaka. Ah, chemise moi rose boyé, n'a pantalon à jean bleu ciel. Merci. Je n'étais pas là quand il dit. Non, qu'est-ce que mon était, qui n'a mon na mobile moi mon colo, papa moi était 80 ans. Yo zela to zela aya awaluba, soka za ki wa. Yaki. Attends. Écoute-moi, tu as des courses. Des courses à nous. Non, tu n'es pas, attends-moi jusqu'à ce que je vais revenir. À l'hôtel? Ouais. Papa va 80 ans, mon nez va 40 ans. Il y a du fond à Kasoyo que quoi? Il y a du wapi. Attends, il y a Où? C'était où? Yagi. À cathédrale? Où? Quand tu t'envoies Yaya Vanda. Ne pars pas. Yaya. Ne partez pas. Tout de suite. Ce qui m'a étonné, elle pouvait tromper parce que n'a pas les petits, mais papa 80 ans. Papa mon pépé, oh pépé. Laisse-moi les années là, yo, au lali carabon. A couffer yo. Allez, tant au couffer, l'on a kimi qu'on a les boutons, sur le sucre la yana rambai. Eh, tu n'as pas de n'a pas de t'es ok, soit il y a habité aussi. Attends, tu peux pas parfait. T'es un homme contrôlé valise en jamais. Eh, ta famille. Eh, na yebi ndenga tinda kabilo. Yo kutu papa yebi, yo papa va mettre encore côté. Ala, ngape yana ngani côté mais le reste est andemi. Je blague pas. Oui. Betty, je commence d'abord par te poser une question. Tu me réponds à ma question et en disant rien que la vérité. Que la vérité. Y a-t-il un problème? Il y a un problème. Tu connais cette demoiselle? Non. Je ne l'ai jamais vue. Tu ne l'as jamais vue? Oui. Même pas ici? Je ne la connais pas. C'est la première fois que je la vois. Chantal, tu me connais? Hein? Tu me connais? Tu n'as pas posé des questions. Marcia, tu peux me dire à propos parce qu'elle m'a dit, elle est sortie comme ça la nuit d'hier. Elle n'a pas changé d'habit, elle portait mes habits. Et c'est cet habit où on a bengue yango bibelana na quoi. Dis-moi, où étais-tu? Où sortais-tu na tongo ya lelo? Je me demande d'abord non comme que notre télé que nous avons un poli. On vend singa mis mais pour nous tout nanga. On ça semble Betty. N'est-ce pas c'est que tu fais que ta maman.
Est-ce que faut tout nanga devant balek? Maman on va dans l'hôtel. Maman va dans l'hôtel. Pe bilamba ka okende na oyo opozoni na oyo mtolani pa mama. C'est la quoi? Simple pute. Fais attention. Ah bon? Fais attention. Simple pute. Et depuis quand? Et puis vous n'avez pas tort hein. Na bimi na tongo, Yak il m'a dit à mon qui est. Toi, tu me compares avec un père de 80 ans? Tu me prends pour qui? Bordel. Purée. S'il te plaît. Excusez-moi maman parce que je n'ai pas d'habitude de remonter. Mais ça me passe dans le nerf hein. Oh, m'écouter s'il te plaît. Et pourquoi? Écoute. Pas te. Yokanga. Na coquille jamais qu'on permettre de insulter. Et surtout devant votre bordel. Tu te fais bordel et yo. Fani ya kia fait le écoute. Yo finga ndumba le kino finga ndumba. N'importe quoi. N'importe quoi Guy. On a tout l'a quitté. Tu as raison. Je savais pas. Tu vas aller où? Ok, nous. Libala, ma parent pour le bon il a ma balanga. Polo yaka to bongisa likambo yo. Fanny, c'est terminé. Maman, je ne suis pas mobile à niveau na yo. Aux a un niveau vieux. N'est pas vieillard. C'est pas grave. Écoute-moi. En attendant que na maman là, je besoin aussi d'auter. Écoute-moi alors. En attendant qu'il y ait un médecin, on m'examiner contre les infections. Ne mets plus tes pattes ici. Ok, sorry. C'est bon, Shekina Mvumbi abaki otila ngambongo na Tigo Cash de basara transfert na téléphone parce que yango lolinga na keni na benga ye na bengi na na tuna comme ça na hôtel mati wana soka sali wana na sombelo kisi soka sali yango na sombelo kisi kama matiti moko awa banika ka kotafunya ngosoko melima ezo matiti wana baninga koka kutu te mukona na melis kisi mobolo baki ya muku sana mungongo na yisa na mboko toko s'adapter kana kunyani na bango ndemo bo bango moto mabelaka ezaka matiti rime salinga ozwa tumba kumo so mama na chaka tumba na yebisa yo wona muto zo betanga ozota idita nani Kala tumba kuna kwesi tumba kuna ngai. Baba na bato balobaki ba oya otsumba binini mukala tu mukala wana ba yete. Baba na makazi. Asali otuna mukala na kosala. Una nini te. Songa na susu makona nga omibale na keti kuna na bilanga na pona sa musala. Yayo keleka. Bukila ngani kuvyanga mai moko na mai batamuka lana ba yala lika iba somba bilini ngomona batu bafanja ka kokombo nazo ngwasante bo bazafata likolo salite amelaki si ubelisi parce que tant allié a bien se reposer muke papa na ye yango pe biso pe to vanga tuka ya pema eta bana mukalali omena na zandenge mususu koko na ye papa tango tukumela kisi atwa pena amona ngai na ye c'est des problèmes te papa papa timuli bilanga abali kulungula kuba papa saliko papa alungolingo papa papa papa
Papa, papa. Zela. Papa. Papa. Yaya. Papa. 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 Masiye na ngai oza malamu mingi mpo na ngai elike na ngai oza malamu mingi mpo na ngai pesa yo nini mpo na maso osalela ngai yango nakomisi yo na netoli yo kimelo na ngai kolo na ngai o yawe yango nakomisi yo na sanzoli yo bateli na ngai kolo na ngai o Zambe elike na ngai oza malamu mingi mpo na ngai bateli na ngai oza malamu mingi mpo na ngai pesa yo nini mpo na maso osalela ngai yango nakomisi yo na sanzoli yo kimelo na ngai kolo na ngai o